TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, balande émission Chaotech, émission où est le kamasano ya box MMA. Chaotech où est présenté nanga moko missiono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Toza le sengo ba congolais depuis bakola ganyaki, ba congolais bakomi kolanda box et ça lui plaisir à trop. Première fois na la vidéo na posté na Facebook et ben t'as plus de 200 000 views na makambu ya box et kamu singai. Mais na YouTube na biso toza na problème na expliquer ki ke toza na mo problème, toza na mo suspension, YouTube a bloqué visibilité na biso malgré plus de 60 000 abonnés, ba toza komona ba vidéo na biso te, mais to continuer kaka ti mukolo sanction ya YouTube et kolongwa. Lelo na ekobeta masolo ya box, masolo ya Martin Bakole, balandaki nga depuis début ya programmation ya combat ya Makole na Gerard Anderson, nasalelaka mo analyse. Tangu pe babundi, nasalaki analyse, après kobunda nasalaki pa analyse. Mais lokola actualité ya Bakole eza ko continuer, na ye kopesa bino ba information makamuni nezoleka sikoyo na box po na Martin Bakole. Avenir ni po na Martin Bakole, sangwese panzani Martin Bakole akobunda na chinois Zile Zhang. Avant na kota non na makambu pende Martin Bakole, na lingine na recadrer maître Chura Mboma na France, na landaki na émission ya Ndekomi Genyema, na regretaki makasi koyoka ba propos maître Chura Mboma alobaki pona makambo etali box. Alors nayebi te maître Chura Mboma asala box wapi, nayebi ke maître Chura Mboma ndenge na yokaka na mona te ke asala box na Congo. Mais na poto maître Chura Mboma atikala kosala box te, atikala kobunda ba compétition ya box na poto te. Alors na makambo etali box ngam nazo contrôler makambo ya box monde entier, parce que soko koti na YouTube na ngai na salaka ba analyse ya box ezaka pona Bakole te, na salaka ba analyse ya ba combat nyonso tu ya box. Malgré ba congolais balandelaka pena box te, tozaka pena ba view mingi te, na salaka ba analyse ya box po na Europe to na monde congolais wa salaka ba analyse ya box ezali kaka ngai na monde. Alors yango na ko recadrer maître Chura Mboma koyoka ba propos maître Chura Mboma lobaki pona box. En tout cas attaque ngai boxer, ancien boxer vétéran na mboka oyo to buna nzela mona ba Teddy champion Teddy ba misende oyo azalaki champion d'Europe po Teddy abundi asali amateur awa professionnel awa akomi champion d'Europe nga nasali amateur mais natrike kokoma prote plus de 32 combats na mboka oyo naza na licence ya mboka oyo ya amateur boxing association ya banglais. Teddy azwaki chance ake tiko koma champion d'Europe na mboka oyo congolais champion d'Europe. Yango na yeko recadrer maître Chura Mboma parce que ye abunda compétition na poto te. Abunda ba combat na bango ya kini wana obeti saki olie fufu osali fufa masangu oke ko bunda. Alors il faut yoka biso bato to sali box na poto. Pourquoi ne ko recadrer maître Chura Mboma taki ngamo analyste ya box numéro 1 na Europe pe na Afrique pe na monde mumba ya congolais na ko recadrer na landaki na émission mi Genyema maître Chura Mboma tola na nanu extrait ndenge maître Chura Mboma lobaki siko ba mindele baza na problème moko oyo pokoma na monde wana likolo business ekoma ka makambe belé mona makamba guide fois ezaka na kati makambe boxer oh mais nazo yo koniba boxer soit des fois mais moi Enox Lewis grand champion abundana Tyson aza des fois bazali makambe yo kanisi batembele bazo mata bazo kita pona nini qui des fois et makambe ba science wana batu musu bakota te
Nancy Bolandi, Maître Touramboma alobi ke Lennox Lewis azalaki PD. Maître Touramboma, Lennox atikala kozala PD te, po ngana vanda na Lennox, na s'entraîna na Lennox. Wana Lennox nana komi champion du monde te, Lennox azo préparé abunda na boxer anga kufa, British champion d'Angleterre. Azalaki champion d'Angleterre azo vanda na quartier moko, tozali ko vanda ne banda ko kangama, champion d'Angleterre ya British. Kombo soke yeye na koloba ngo na sima. Ngana zo s'entraîner, Lennox azo s'entraîner pas comme champion d'Angleterre, wana na nukutu na monde ba ebiete, abunda British Championship. Obenga Lennox aza PD. Tangela ngai Lennox ki PD yango euti wapi. Lennox atikala kozala PD te, pe kozala PD te. Lennox azali, il faut que Lennox nana aza rasta fire. Aza rasta. Aza na religion ba rasta. Rasta koyi kozala jamais PD. Longola no liboso, Lennox aza rasta fire jamaïcain, d'origine jamaïcain Rastafari. Akoza non PD te. Wana na ebiso. Lennox azana mwasi na bana. Azane mutu moko azalaki discret. Lokola azalaki mutu oyo azalaki abundaki a British. Mais azwa Jeux olympiques attaque canadien. Lennox. Tant azwi Jeux olympiques attaque canadien. Po maman na kendaka na Canada. Azwi Jeux olympiques attaque canadien. Tant akoli alobisko ako bunda na compte Angleterre. Yamo mo banglais bazali ko linga yete. Bazali ko tshele bakal parce que bazali ba ifa zonga na Canada. Yamo mo ni Lennox ayebaki na boxe série wana, il faut bala mundele. Yamo mo Lennox chabundaki carrière azali ko linga te, moi si ne ba yeba parce que le kwaza esprit ba Rastafari. Ya ba Jamaica azali na souci abala moi si ya mutu mwindu. Yamo mo na ke soka bali moi si ya mutu ya mundele ya mutu mwindu ba ko tshele bakal na boxe. Yamo mo ni Lennox tia sali carrière professionnelle, otikali komona mwasi na ete tuna biso watu toyebi Lennox. Po ngala s'entraîna na ye na gym na Elephant Castle et pas Henri Coupa. Henri Coupa azali boxer oya kwesa Mohamed Ali mundela liboso kwesa Mohamed Ali. Henri Coupa na Elephant Castle. Ngala zo s'entraîner amateur na boxer oba bengi vient nga Tuizana, Paul Tuizana. Masolo nazo beta Paul Tuizana ye biango azalaka pe na Angleterre na France. Po tant wala nga la bandi box nazo kene pa ya Paul Tuizana nazo fanda ba côté Elephant Castle azo pesa nga mwa ba biloko mike ba azo kotsa nga ba entraînement po aza vient nga oyo tozaka ne na lingwala. Wana biso tozo s'entraîner na Paul Tuizana awa Lennox Lewis azo ko s'entraîner na Mopanzi même club et pas na club ya Henri Coupa. Alors yo ba Lennox aza PD. Lennox aza PD te. En plus ba sportif nyonso basalaka boxe soki batalango baza contre yo parce que un boxeur akobimisa makambo bongo te. Boxe ezali sport le plus difficile. Sport ya pasi koleka ba sport nyonso na monde. Boxe eleki sport tout na monde na pasi. Tant na ba na pasi na entraînement na makofi eleki même judo. Eleki MMA. Yango mona boxe eza na mbongo ebele. Soki boxer a komi na top azo préparer combat, il faut combat kota maki ya 2 mois. Ya 2 mois atiki mwasi na ena bana ake na camp, biso benga au camp. Ake ko se préparer combat parce que akoyi ko bima na mwasi te, même mwasi na ndako ko bima na ye te. Yango akendaka na camp azala 17 a tomber na tentation ya basi te. Pour la préparation combat pour combien makana ozo préparer combat na 2 mois bimina moi simbala moko et si sur énergie siko yolo ba Lennox aza PD siko boxer a PD siko yo soki aza PD a moi si to PD a moi si ba bimakane na ndenge ya simatoni bolimbisi na ba Hollanda akoza na force comment déjà que moi si na ndaku aza interdit bima même na moi si na ndaku pendant 2 mois yolo ba Lennox aza PD ba boxer a PD ba za la raté na tu en défi Lennox atikala ko za PD te aza Rastafari atikala ko za la PD te olo ba Lennox aza ki PD en plus boxe c'est un sport moi passe na la pendant na ba grand boxer
ba champion du monde, ba Eubank, ba Nigel Ben, na solo na bango, ozoka, même ba Lennox Lewis, ba Frank Bruno, ba Evander Holyfield, na mona bango te, mais na yoka bango, bazo lela, boxer nazo lela ke, musala boxe eza pasi na, nazo kokasio entraînement te. Champion du monde mabi, en tout cas, na posa na carrière si, na ke noko pema, nazo kokasio entraînement te. Entraînement ya boxe eza pasi, koleka ba entraînement ya sport nyonso na monde. Pour ma confiance na ba betaka, batu ba kufa nango, batu ba kota na ba wheelchair, na ba chaise roulant. Mais sport nini oyo, muta kota na chaise roulant, tangelanga. Alors maître Tchura Mboma, en tout cas, soza pena vrai boxer, longola likamwana ke Lennox aza PD, olo ba ke ba boxer a PD bali. Boxer a PD azali te na baba notangelo Mohamed Ali azaki PDT, George Foreman azaki PDT, Michael Moore azaki PDT, Rudy Boy azaki PDT, Basta Douglas azaki PDT, Evander Holyfield azaki PDT, Akimwanda azaki PDT, Herbie Height azalaki PDT, baza ebele Michael Moore azalaki PDT, baza ebele na poids lourd. Tozongi ce qu'on a poids lourd ya série oyo. Deontay Wilder aza PDT, Tyson Fury aza PDT, Usyk aza PDT, nani, Bakol aza PDT, nani, Joshua aza PDT, Dubois aza PDT, José Park aza PDT, Jalen Anderson aza PDT, liste eza moulayi. En plus na boxe, showbiz eza ndenge yo lobeli yango te. Tchura Mboma maître. En tout cas, il faut retirer ma parole wana. Nazongi lisusu, olobi ke Martin Bakol fa koma kuna ba monde ba PDT. Na ko expliquer sur boxe très bien. Na boxe kana ezalaka, na boxe ezali ba avantage ba mbongo ezalaka nango pe OK 12 rounds ba cho et ça la même na bango ba anglais na ba américain. Naza américain ko za américain mais ba sali pe kanai. Tout le monde a américain bundi mais pas ça l'américain msou kanai. Problème ya Bakol et ça problème ya ki PDT et ça problème que Bakol aza congolais. Bakol na monde la boxe ayebanité. Bakol et ça chance na vie fa kumisa nzambe. Yamo Bakol alobi en interview, alobi grâce ya nzambe. Nga na komi lelo na niveau oyo monde banga américain banga. Et ça pour les promoteurs, Bakol bazalaki ko utiliser comme sparring partenaire. Azalaki sparring partenaire ya ba Joshua, yango mona sali sparring na batu nyonso. Bakol soki force a komi nango lelo e uti na entraînement te, e uti na sparring. Tellement zaki makasi ba boxer nyonso ya poids lourd bazozwe ba Joshua, ba Joe Joyce, ba Dubois, ba Tyson Fury, bango tout bazako zoyer na sparring. Asali 6 ans ya sparring partenaire. Ne Eddie Hearn wazali manager ya Joshua ne amonaki Bakole alobi ke Bakole na mono sali pe sparring partenaire obundi pe ba sparring pandamiku ba mule bele na moni na peso chance obunda na anta ne yango komba ya makasi Bakole abundaki ezaki na anta ebunda en Angleterre o mokile mona ye tanga bundi pe na anta limwe parce que aza congolais africain. Yo ebi ke bitumba ya ba senti ya boxe a poids lourd eza bitumba oyo eza mingi na poids lourd bitumba oyo ezo bunda ba américain ba anglais ba russe ba ukrainien ba polonais bitumba ya boxe wana ba pays wana France kutu longola ba na boxer a poids lourd te sikoyo yolo bake Bakol il faut péder il faut bister Bakol baza ko tche aza congolais ba pesa ko opportunité azala ki na manager te komba bunda na ante zaka ba pesa ke chance na Eddie Hearn siko lelo oyo tango Eddie Hearn na ken États-Unis a signé na des autres promoteur moko ya sikaye oya 24 ba benge Ben Shalom petit wana bolimbi saza na 24 ans yende muto a signé na ba soko moni Bakol lelo la bimi ye a signé na Bakol la bina ko bimisa yo ndi yango omoni asalaki komba atie Bakol abunda na atie Bakol abunda na Tony Yoka après ko tia Bakol abunda na Tony Yoka atie Bakol abunda na
Takam na Arabie Saoudite ezali Ben Shalom boxer Ben Shalom siko azana mbongo lokola ba ADR nité oya akoki ko tchapenza ba pesa po bakola bunda il faut Ben Shalom anima apesa Joshua ba 50 millions Ben Shalom akopesa ngote abandisika yango mona zo debrieti azoli bakole combat na oya uti ko bunda na Gerard Anderson et positionner bakole Ben Shalom a poussé Martin bakole siko problème eza nini na moment oyo ezali eza chance ya vie bakoki koli eza makama mbongo Martin bakole soki lelo changer nationalité aloba bunda comme écossais mutu Écosse okomona mbala moko amati yango moni soko tali na kechi ya bakole toyebisaki même bakole nga nayebisaki eke bakole oza na problème Instagram na yo evimba oza na problème oza na bafollow ebele oza na problème tango mati na ring lataka na coupe na bakomaka drapeau Écosse bakomaka pe drapeau ya Congo yango akomi kosala ngo même tina bakechi na ye po Écosse etombola ye po azwa bafani baekose eza makambo bakalme me na ndenge yo ozolobela te eza makambo ya mbongo soki Congo lelo balobi ke bakola bunda titre champion du monde na stade de Martyrs bazoyiba ba 400 millions balobi ke bakopesa Tyson Fury 100 millions aya kobunda na Congo eske akoboya soki babi bakopesa Joshua na combat 100 millions contre bakole aya kobunda na stade de Martyrs Rambo di Django deux fois gouvernement so bazoyiba ba 400 millions eza problème ya mbongo bakali bakola zozo eza na premier mbongo so aza na promoteur ya mbongo akokopesa eza exigence parce que biso na ngeto benga ngo bakole aza na nothing to lose so abundi na Tyson Fury yende mutu azwi lupemba so abundi na Joshua bakole nda azwi lupemba yango bango babenga ngo ke soki yoza yoko ya na nini na bakole komema nini na table aza na ceinture te ana succès te Joshua aza na succès aza na ceinture donc so babundi na risque Joshua poli bakole atamwami yango bakomba ya risque oyo mutu ayebani te mutu aza na succès te ba grand boxeur basengela bango mbongo ebele au moins neti Gerard Anderson babunda na bakole combat na plus de 5 millions de dollars a exigé que eza risque na che carrière na je pona bunda na bakole eza risque au moins bakole azwaki mbongo mukie mais Gerard azwaki mbongo ebele mais tango Gerard apoli etomboli bakole babenga ngo combat ya risque po mutu azaki na top na combat neza Gerard Anderson eza bakole te ya mibale na moment oyo naza koloba boye na kokota na kati bakole moni te ka kei mbala moko na moment oyo de mupepa bakole kei okotia lisusu kalite problème ezaki ya makambo ya mbongo en plus Turkish Alasik Arab wana alingi bakole na moment oyo nazopesa information bakole akomi ambassadeur ya sport ya Afrique Turkish mutu anome apesi titre moko ya makasi ambassadeur ya sport ya Afrique tango na kokota na makambo ya bakole na ko expliquer ngo alors maître Tchura Mboma tika koloba ke ba Lennox baza ba PD na box ki PD za na box ki PD za te yo za boxer ndenge nini na yaki kaka na zongi so na nzela eza penga ndenge na ngai te me lokola eza domaine na ngai oyo nga na pratika ko nga na salaka yango na yaki na zongi so na nzela po eza domaine na nga nazali boxer entraîneur manager promoteur na kopesa exemple pona sukisa toza na bana na biso bazobunda na Angleterre lokola bana wana babotami awa to baya bana mike baza na nationalité anglaise baza na miroir bazobunda na ba ceinture so tel mutoka Isaac Chamberlain abundi déjà zali British champion Commonwealth champion abundi 2 fois titre champion du monde à ratango so ezaki bachaka aza congolais d'origine congolais so ezaki bachaka bakal mais Isaac mais azui bakal te aza promoteur na epesa Ben Shalom mais abundi ba titre champion du monde na si 2 fois à ratango mais ayeko so British ayeko so Commonwealth marga uti ko perdre ngo mikolo tozi mwana biso Jamiti Kevi azobunda na Sky Live Jamiti Kevi mwana maître Chikeva parce que za British abotami awa ba signer contrat avantage ya mwana tozi lokola mwana biso Chris Congo
Abouni ba titre mondial à ratango. Mais auti ko beta champion moko ya mboka moko ya ba polonais. Et Matisse. Tozu Elliot. Moi na biso Elliot. Moi na miblo système à coup d'œil. Auti ko signé na Frank Warren. Nazu moi na moko malgré ça na mater. Moi na ngaza amateur na komi professionnel te. Azana 20 combats 19 victoires. Après remoko na finale ya championnat d'Angleterre. Abimi champion d'Angleterre na 2019, abimi champion de Londres na 2019, na 2023 awa. Audi ko bima champion de Londres lisusu, abimi finaliste ya champion d'Angleterre. Donc 2 fois finaliste ya champion d'Angleterre, azui titre moko, 2 fois champion d'Angleterre. Aza kuto amateur pamba mais asala publicité à Nike. 2 fois ça les publicité à Nike, azali amateur. Pour mon que makamu yozo loba ezali bongote maître Chula Mboma. Ezali bongote. Donc avant loba likambu il faut raisonner surtout likamba qui pédé longo longo na boxe. Boxer a pédé à la raté na tangelo ba kombo. Alors makamu oyo maître Chula Mboma lobby même champion Lufu. Boxer champion à Belgique Lufu ako sepela na ngote. Ancien champion d'Europe Teddy Bamisende ako sepela na ngote. Champion Mohamed ako sepela na ngote. Même maître Baina azali boxer te azali judoka international makambo yo Chula Mboma même maître Baina ko sepela na ngote. Champion Bilanga Makofi Shai ako sepela na ngote soka yokiango. De Campo, marga comme musicien, mais ancien boxeur P. Moi, na cham, ako sepela langote, artiste de Campo. Ako sepela langote. Même si ba sportif, te soki ba tali vidéo, ba sepela te, ba Aimé Salo, ba Tony Jakoto, ba Dani Mava, ba Brice Pangi, ba Boliston Noka, ba ko sepela na makambu oyo, Maître Chula Mboma lobi te. Ngainde mukonzi ya box. Mukonzi ya box teke na robete ba boxer nyoso te ya analyse. Po nga eza analyse na sala ka émission ezaka ya mbakole te. Tala na playlist, omoni playlist kota a omona be mission nyoso na sala même ya ba petit boxer. Po eza domaine nanga. Nga mo pe na za entraîneur na entraînaka. Na entraînaka na club. Alors Naki ka recadrer Maître Chula Mboma. En tout cas, il faut retirer ma parole. Nous sommes un vrai boxeur. Compétiteur à boxe. Au gros, on va m'accaparer boxeur à Zarapédé. Tu as vu que ma canne na boxe à la. Bako les a problèmes, il y a management. Si on le voit, Bako la commis Turkish. A commis ici ambassadeur. N'a pas expliqué, Bako les nègres comme ambassadeur. A Obunana Gilles Jean. Grand combat. Le 21 décembre. A Obunana avant dernier combat. Après, il y a après bataille son Fury. N'a pas expliqué mon émission à Bakol. Les gagnants na bango. Les gagnants na bango pour na yebisa Maître Chula Mboma. Tant ceux qui Bakol a bêti Gilles Jean chinois. D'office à Robundana Tyson Fury na Uzik. Ceux qui Tyson Fury to Uzik. Baboy ko bundana ye. Baroboto la bango sentir baropesa. Bakol le sentir comme champion sans abunda. Na ring, bakopesa sentir ya WA, tangue logo lelo. Soki bakola gagné Gilles Jean, akokoma champion, sa abuna bakobotola Uzik, to bakobotola Tyson Fury sentir bakopesa bakole. Et ça déjà, ndenge esi elobami. Donc bakola akokoma champion, ya champion du monde, sa bunda combat. Tam souba tu vas comprendre comment muta komi champion du monde, sa bunda combat. Lennox Lewis, comme champion du monde, sans bunda combat à WC, il fallait pas bunda Riddick Bowe. Wana na ba 1991. Il fallait pas bunda 91, pas bunda Riddick Bowe. Riddick Bowe est un bête avec Evander Holyfield, a petit Evander Holyfield, a su ba sentir mieux ce score, il fallait bunda sukoyo na Lennox Lewis. Allez, Riddick a banga ki Lennox Lewis po, Lewis a bête avec une Jeux olympiques, Riddick a soit sentir à boire comme on a foule. Bapesa Lennox comme champion, ça abunda combat, soit W, ne a celle dans défense. Ne mobe bakole, a na chance, na décembre oyo, bakola comme champion du monde, sans sentir, ceux qui va beaucoup bunda na ye.
organisation déjà c'est quoi si mitino ce qui peut bakola gagner te Gilles Jang chinois pe bazo tiele pe bakal netika bakole pas ça chinois mais lokola son excellence Tarki Chalingi a topé ses chances ndena holo babwe Joshua bazo bundana dibwa Uzik abwaka ki senti Uzik abwaka ki IBF na moment oyo lokola nana zaki numéro 1 IBF na moment oyo Dibwa aza champion du monde aza na ceinture ya IBF azo défendre contre Joshua mais Dibwa komi champion sans abunda na expliquer bato ba box te ba ke bakole aza na chance le 21 décembre soki a gagné Gilles Jang chinois bakola kokoma bakobebisa ke abunda na le gagner à tel son fili le gagnant wana soka boy bakoboto le senti babenga ngo anglais bako relinquish senti bako pesa ngo bakole to bako pesa ngo Gilles Jang merci mingi ezaki wabino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo neto kutani pona expliquer sikoyo Gilles Jang bokota kaka na sali des émissions moko ezaki pona répondre maître Tchoura Mboma na sali des émissions siko nazo sala émission musu pona bakole Gilles Jang a répondre bakole boko takaka na nini na biso botala merci mingi encore une fois ezaki abino mission no aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo bo partager bo tsaba commenter parce que même bo like bo aimer po toza na punition na YouTube plus de 60 000 abonnés ba otala sur YouTube à réduire visibilité na biso so moni ba vue otozwa eza ba vue à partage na kendeki na masi ya ba jidoka bazo tunanga tomona ka suba vidéo na ote ba vidéo ndenge bimela batu ya biso so bimela suba tuté YouTube a bloqué biso pona lelo to suki a ndeto kutani mbala sima na be mission ezali koya KO Tech bye bye. Aimez, partagez et abonnez-vous.